Bonjour, Maman Marie-Jeanne Louaka, étant que vice-président ya ECD. Tomi oyebisa biso ba insécurité oyo eza na este. Merci, monsieur le journaliste, pona motuna mwayo. Makambu oyo ezali koleka na este ya RDC eza pasi pe mawa. Eza makambu ebandi lelo te. Koboma batu, massacre, koboma batu na machete, kobombarde pe air moko eza mawa mingi. Bandeko babiso na este kuna bakufi mingi. Motuya ndenge tokaka bazoloba plus de 8 millions de morts. Et kino lelo massacre eza kosila te. Bobomi batu ebele na mbala moko na machete to na ndenge nini ezali kosila te. Yango wana bandeko babiso na este basalaki ba marche bolandaki yango lobi mangomba ebele ba ONG oyo etalaka makambo ya bokengi, makambo ya makoki ya batu to droit de l'homme, atako motindami ya ONU Madame Bachelet ayaki awa na RDC, alekaki kuna na este, asololaki na ba ONG na Bonisco, pe suka ayaki awa na Kisasa capital, sololi na bakonzi po alobi na ye pe amoni ke makambo eza koleka na este ezali pasi, ezali horrible na français. Butu moko te na mokili akoki kondima yango. Nakolikia te banda kutu mokili yango ebanda. Mboka nini oyo babomela ye plus de 8 millions ya batu. Nakolikia te ezali te. Yango ba ONG oyo etalaka makambo ya bokengi, makambo ya droit de l'homme, basangani, bakomi mukanda. Tobengi pétition pona kosenga na bakonzi, kosenga na bayimboka bapaya communauté internationale, kosenga na ONU pona kotelemela makambo oyo ya koboma bakongole tango nyonso. Kotelemela yango, koluka batu oyo baza kosala makambo oyo, c'est-à-dire dossier efungwama, enquête salama, basambisa, baye bazali koboma, baye baza kotinda pona koboma, basambisa bango. Kozanga kopesa etumbu eza kotinda lisusu bobomi batu ekoba. Impunité toboyi yango. Talatina oyo ba ONG, ba HBL oyo etalaka makambo ya droit de l'homme, oyo etalaka makambo ndenge na ndenge, oyo etali biso batu biso bakongole, basinye pétition wana, bapesi na bakonzi, po bakonzi, mokonzi na esika ya musala na ye, na mukumba oyo bapesi ye, charge oyo bapesi ye, atelema, asalela yango, e tokolikia te na boye, bobomi batu ebele na mbala moko, ekosila to ekodiminue, e batu oyo basalaka makambo oyo bakozwa etumbu, bakokanga bango, bakosambisa bango, et puis suka bandeko babiso bazwaki makama, bazokaki ope bakufelaki bandeko na bango, babomelaki bango tata, mama, mwasi, tobengi ke ba victime ya makambo oyo bazwa réparation, eyebana ke batu songolo pakala bakufelaki, bazwaki likama, leta yeba kosunga bango, justice yeba ko dédommager bango. Tala
makambo oyo ezoleka na mboka tala oyo nakoki koloba na ngonga oyo mpona este ya mboka na biso. Merci monsieur le journaliste. Merci Maman Marie, en tant que vice-président ici. Merci.